là ngam na iba bilama ma Mélanie. Ma Mélanie. Au moni ta kana kendo c'est l'anti conférence de presse. Mais au moni lelo muto mata abaluka afinga asala boazong c'est bon muto la c'est faiblesse na ina miso ba parce qu'on a ça. Ah des années faiblesse ne ba sala bongo. OK. Au moins muto ka kwa ya na injure ya ka insulte. Trop faible en tout cas. Muto na apparence bolingo la ça qui dure, trop faible. Yangwana on a eu de Mungakutu ndenge non mama nalobaka so nalobina banda kopesa bandoi donc net na bofai na botamba mo ba triplé na bota te mais y a biso ce na moi qui document bo to na ba famille na so to bakisi on a peu partout moi polémique mo boye moi lo mo boye mais biso sikoyo kindoki to kokai loka place to za quitté oye na ngosko ko to bakisi parce que maman la mutu moko te horaire ya maman à la petite tenue aya sali théâtre la plupart bato ba ofinga mfu maman ba sala théâtre te okota maman bat na game na bino poani c'est ça et surtout que ya ba jeu mo obo sala kaka po bozo na bino ba vue na bino mo boye po ebele baza pe ba vivre ba kaka po na ba vue donc azwa vue mo boye muto atanga le kabisi ke na lesa ki ondimanga ondimete mais il faut yo finga e polia wana le 21 pour vendre zo c'est la pe Google la tinde au moins message mais ce muto nga lobi ka lesa ki o finga sous davantage déjà c'est une porte ouverte. C'est pour na combo mutu tel nde mutu o finga pose le ko yeba ke mutu les autres c'est déjà une porte ouverte. Vraiment. Donc a déjà dessus na yo au fond déjà porte mon oh mutu pas ko lo balika mon we ko mais le point mutu liso. Oui, pour baloba ta mingi na bela. Asa hypocrite a fait déjà position dans la famille libota. Bien kana ngai. Nde na miyebi. Na ba o ba yebi nga. Si quelqu'un me colle. Étiquette hypocrite non là pour ngike. Non là ma casse. Salut à tous, salut à tous les abonnés, il y a Haute Bascule. C'est moi Coquette Sasa, lelo na mimi bino na makusa nanga. En tout cas, na ou me la mingité na présenter bino déjà bilo nanga parce que ça na mubesu menga mo déjà nazo bavé. Lelo nazo sala mbisi ya mai. Mbisi ya mai na biso yango mopongo. Na sa mopongo na biso na sa yango na ngai. Na sala yango ya mosaka. Mbila na biso eza awa. Ya mosaka. Ekolia ma comme condiment to na makemba yango yo toza na fufu to sa fufu a semouli ya pembe et puis to sala ngo na kwanga. Donc voilà bilo nanga plat du jour nanga yango mopongo ngai et puis no sala ngo ya mosaka ya kilo. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Sage qui agit avec calme et passion. MP yanga bachango susu engela kaka moi biloba okoloba mapema exemple qui derrière la caméra capte les vérités en marche. Chaque image devient une arche. Haute Bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute Bascule. Chaque mot, une épée. Bano. Nzambe. Coquette Sasa. Nzambe nanga. Coquette Sasa. C'est vous qui tenez mingongo karaté. Ça va, tout va bien. Ça va. Merci chérie. Bonjour chérie, ça va? Ça va bien. Bébé, y'a qu'on somba jus.
On met la jus nanga, na ba jus naturel à base de bête. Et bon ça teint, ils ont bon ça peau mikolo ka yonga no me. On a teinture. Mutu le faka ko makoko teint et bon ça teint et bon ça peau. Les ana et traité à coup ton estomac. Mais régulariser attention thé et il t'a plus libo. Ah même. Bébé. Eh ba futa ba mbongo bazokima. Ah, bazokima munene. Bakima ni bibi eh. Bakima munene o. Bibi eh. Bibi eh. Eh pardon. Bandoki. Mabi ngapela ok ça ko chéri. Mala vandila ya. Mala zela ma pera ndine te. Maintenant ko gobi ngap mafona ifona sala bibi elle. Poignée. Bakata michopo. Eh. Michopo mpoza ngisika olekela. Vanda ko bébé na ngai. Bibu na ngai eko makodo. Ko bilo ezanga bisika olekela. Bibu meko makodo. Bo bakata michopo. Wana be en bibi te be en liposuction. Non ça ngai non ça mbisi ya mai. On va bien en mopongo. Non ça mbisi ya mai non ça mopongo. Nanga ngai non ça on a mosaka. Donc mbisi ya mai ya mosaka. Non ça ça nyonso ngai na kati. Mbisi wa minene na bembisi. Ngati na bilo ya mikieti et puis na biloko ya olengela te. Na ninga te. Ah, mopanga. Mopanga te mopongo bébé. Panga te ko lukaninya. Na ko ngesene loka mopanga te mopongo. Ma ko boni kan. Aza na bien. Ana bien. Nanda elo mo lo be ni mission na bi. Oti musika na bezi Mais je te jure. Annabelle. Bon, Annabelle en fait, Eza. Déjà, je vais te parler pour na combo. OK. Combo, Eza. Celui-là, on a l'air qui n'a pas on peut son doya ya moi nanga toni. Eza par rapport ya ba bon souvenir, ba bon moment. Voilà. Tu sais, c'est que l'argent ne peut pas acheter, c'est ce qui coûte cher. Très bien. Donc, le fait il y a qu'on paie ça moi na ndoi kandi. Même sous na kanti maman ombo ko somba te ko paie ça pété. Voilà. Donc Annabelle Tobandi avant un sou belle kota Simba. Tobandi na belle avant nouvelle vague. OK. Donc Tobandi penza kala. Donc ça veut pas le cas ina te ngali ka ina te mais Tobandi penza kala. Ko banda na ye eza tozaki na ba voisine na matonge to yebani la sko à partir ya kuna wana penza informer to penza informer. Pardon. Te ngana belle to yebani na matonge. Wana penza wana bena informe. Et puis ezaki so bimi papa na biso au côté le panga ba voisin na biso katisi tunnel au bimi pa ba belle. Tozwani kuna en fait. Te tozwani kuna. Tozwani pena belle kuna. Ko tsheno pe beauté te. Alors. Bon. Chouchou na zolo bala bilo bon somba jus. Omoni te na po ba traiter na ngo. Bon traiter na penza. Sozo entretenir te na ona po na yo. Au moins que Evan et puis Evan pendant longtemps. Faut se sacrifier pour na tena po. En tout cas. C'est pas belle na. Donc yangwana on a eu de ngakutu ndenge non maman nalobaka so nalobi na banda kopesa bandoi donc net na bofa na botamba mo ba triplé na bota te c'est fa na bota ba triplé ba quadruplé no bota ni na bonne tika ta ba na 5 non bota penza non bota pe na moi mki na moi mki kuma gogo on dirait 26 ans on dirait génération attends bota avant te omoni le fait obanda musala avant ba kango mukolo lingo lingate ona mo balali ba muki ba bosa ke okoli na sa caméra la misu na ba ta ba mona ba image musu ba komi obanda no ndeboye vraiment mais kokolenga pe mukolo esala bien pona tinda na ngai et bon so boy c'est cause impoli bon bébé yo lo binga na mukolo obi liboma wa pe otina liboma no banda ndeni moi koko banda lo bota ba triplé point ni ba triplé en fait j'adore être maman passe à un jour
J'adore être maman pas ça un jour mais na maman kan citoyen na makambo sala au monde bota moko on dirait nombre no ekoka lelo te ekoka nga bata makambo so do bota ka triplé mba moko ovandi obi ba raisonnera te ba raisonnera t'inquiète en tout cas pour na o ya ibi que jour fois na moi na ba raisonnera. Maman, match à l'étrange, ça allait bien. Merci bébé. Yo lobi match ça qui bien mais na ça match on obi comme il y a ben insulte azui et pas nan. Te Alexa déjà ko sangi ça. Et pas mais pas déjà que mon tout so linga ça yo on peut écrire problème ende lobi que aux arano famille bota to za no abako crité mais il y a d'autres personnes ba traiter aux Zéla, je vais te dire un truc. Maramango ça ma lokola ba ki camarade mon boy. Ou bien ba équipe moi football. Donc c'est-à-dire que na temi nanga au moins sur la télémika na kimwinza na lati nanga vers no mutumba mo lobi o muta vita. Akomo tindi ko bloquer pe libela mono pe pembe na bato imana te. Parce que wana pa mona mukolo vita te. Wana mo ba ne ba supporter sa vita ba bité. O muto imana kende, c'est ce qui se passe en fait. Mais moi je suis ce genre de personne où je suis là où je suis. C'est une na neutre na neutre. J'ai toujours rêvé être ma passa. Ok. De deux, au moins il m'a comme tout comme au sala. Moi na essengaka pour se sacrifier temps, sacrifier ni boyo moni. Donc au lieu bando bota no moko tu ko saba 5 na yo susu. Au bout de 5 ans ba moko. Moi prière. Moi était. Wa kozana muto amemelo bana mbala moko. Sanzambe so apenga su bana tu rape sangata ata 4 des garçons des filles. Au bout non ba on directement van. Bato bazali. Oh mais oui, bon ça mutata za tozui nounut. Mais les lots honnêtes na mange na mino ba ya surnommé on va comment ko surnommer bato mona bibota bota boye. Mona ki l'étrange. Voilà. Kamba match wana mbwana. Bolingwano la kiseno ida match wana. Est-ce que soit qui encore par rapport à ba conflit eza na minute na mo bino ou bien de yo lobi que maman kokwa la kisa ki bolingo asala ki comment baba ni ressemblance rassembler kokana nzambe ya bokoti la fio akete à rassembler bateau. Mais il y a d'autres personnes qui traiter as hypocrite par rapport que oui pour balobi ataka mingi na bela as hypocrite après ça déjà position aux famille libota bien kana ngai nde na miyebi na ba o bayebi nga si quelqu'un me colle étiquette hypocrite non là pour ngite non là makasi. Si je suis pas hypocrite, je suis pas hypocrite. Si je suis clair, je suis. Donc, on a besoin de monter un jugement na yé mon boye. Pour y aller me conduire vie nanga. Ou qui m'est hypocrite, je m'en fous. Nous en a belle oui. Oh. Naza nga naza te que on naza na belle te nazala kana belle pe nazara na yé. Parce que tu as eu place to bandi na belle. Alors, si me traiter d'hypocrite c'est parce que je suis avec belle. Nga ko na te so na va na plateau émission. Na ba dobeta lisolo nazala kanabel na sala abonazo parce que eza vie quotidienne na ma vie na tous les jours eza vie non vivre très bien donc chaque jour dans le canal dobeta lisolo nazabwe j'aime pas comment entraîne na terrain on a po voilà dès na vanda na belle eza ndete que eza rapport na terrain on a te pona ba mambo on a te on a beaucoup tika on a bateau balingi caméra balingi film bazuite balingi lobo bazuite intéressant bato balingi caméra bato balingi caméra zuite aki apandi makambo pona moto na ye moko akosa na ayebi ke amikoka na ye mais oke roko endossé ba charge na moto batu yo moza makasi ya osala sala na yo lingi tozo endossé bosen ke ye pa bunda pa sa chaîne na ye abunda pa ma chaîne na ye au combien le quoi charge mon boy au seigneur ça les comme le quoi obligation soit sanité OK baluki moi si je suis pas dans ça oui non je suis pas dans ça non moi koko kotala le lengo ba traiter bande kuna bino akofinga toto mona mamba kofinga bazofinga tina ba mama ya batu na kati ya bilamba
nayebi en tant que comédien ezosala nini bino mo pe ba comédien bobima te pour na yo loba mo ke ko défendre baninga na bino bazo finga bango pe na est-ce que ça pour anima ko est-ce que pour na bat misu bazo banga pour na bana biloko na bango moko boye ba ko publier pour mikolo to yebi et komaka ke na zana ba matière misu bazo banga ke soki to ye ba ko publier ba ko sopa ba matière na biso to ezaka pour na ba respect na bino moko. En tout cas moi je dirais na ko ka penza aux ana metuzo répondre mambo mingité parce que donc je suis pas à la page je suis vraiment pas dans la page mais ils ont un cas déplorable et puis et le côté mona ils un peu partout mais il y a des choses qu'on dit moi qui document na famille so to bakisi et on un peu partout moi polémique moi boye moi lo moi boye mais biso sikoyo Kindoki to kokai loka place to za quitté oye na ngosko ko to bakisi parce que maman la mutu moko te orar ya maman à la tenue aya sali théâtre la plupart bato ba ofinga msu maman ba ngo sala théâtre te okota maman bat na game na bino poani c'est ça et surtout que ya ba jeu mo obo sala kaka po bozo na bino ba vue na bino mo boye o ebele ba zape ba vivre ba kaka po na ba vue donc azo vue mo boye on a tant on les qualifié que na lesa qui on dit manga on dit voilà mais il faut yo finga et polia on les 21 pour vendre zo la pe Google la tinde au moins message mais c'est mon temps le bika lesa qui on finga sous davantage déjà c'est une porte ouverte c'est pour na combo à mon tout tel ndé mon tout au finga pose le ko ya iba que mon temps les autres c'est déjà une porte ouverte vraiment donc a déjà dessus na yo au fond déjà porte mon oh on doit pas ko lo balika mon we ko mais le premier temps liso na combo je m'excuse vraiment pardon et d'abord Moussa la cause et d'abord j'ai une inspiration et les temps où vendre au monde na coquette ça na sali peut-être na honorer mboka na ngai mais vraiment honorer mboka na oui le lo zape soutien na YouTube mais le temps aux monde ba traiter ba maman na bino ba finga maman na bino ti biloko ya c'est parce que tokoki ko rappeler ba mo wana te pour na TV bana baza comment na bongo et ça na bino ndenge ni omona ke ba tout kayo na mutema nyonso tu wana okoma pe na motema ko qui te dit que ko finga nyonso na so ba film ko finga nyonso ezaka ituka te po to yeba kota maman vraiment ezaka point faible mutu nyonso bon ezo finga malele c'est mutu so akei na ide na ngamu na ebi question na toucher maman boy et tuka na na so que so toucher tuka susuka ma mère n'est pas ton amie ma mère a tralo melana yote maman a tralo ça so nini na yote donc yeba que tant yo nga na comprendre que yo so toucher awa ndevte ça nga pas sinon réagir ça lango ba luka mabele tanga comme maman la kala muke nde tanga ngona nani tanga ngo partout et toucher na nga souté c'est ce que nous voyons les lots na yebi sabino nga to ba bimisi nga na 2021 moyibi ba liboso ma coco et sabino est affectanga et Mathieu na oyeba na bino nyonso oh na mona et on so ba benga nga téléphone na yamba te na zaka affecté il y a des gars donc j'étais plus moi en fait et puis ça m'a pris une année pour na mekata ko se rétablir na moralement na se rattraper na télémapé mais moi lelo atakutuko etako makasi obi lo wana na bo sen kutu comme maman ola ngam na iba bila mama Mélanie omoni taka na kendo c'est l'anti conférence de presse mais omoni lelo muto mata abaluka afinga asala boazong c'est bon muto la que faiblesse na ina miso ba ko ngasa des années faiblesse ne ba sala bongo mutu déjà mutu normal ko la que ça mutu teke ala que ça mutu yake ngana yebu finga mutu normal azabu mutu aza bien éduqué bolimbisanga na tenir ata nini wana mutu aza bien éduqué cultivé akoki la que ça mutu teke ngandi na yebu finga bravo Satana déjà Satana tanga yaka ko tenter yeso finga si ba binemit na Satana ko la que ça ndenya ko finga te mais jusqu'au oyo la que ça mutu au moins mutu ka kwa ya na injure ya ka insulte trop faible en tout cas
Mon ton apparence, qui dure, trop faible. Ah, il y a combien de films apparence? Voilà. Les apparences. Les apparences, ça peut être la qualité. Mon nom, en fait, mais vous savez pourquoi nous les apparences? Bon, les apparences par rapport à Nini. Tu sais, par apparence, c'est ça les choses apparence, c'est ça l'une des choses ébouées. Attendez, bolo ba mambo internet. C'est pas bolo bolo qui n'a pas beaucoup dit mais que mon tout tel encore l'internet quoi faire. Jamais. Dans l'apparence n'est auparavant parce que bien. Voilà. Et bah que tout le monde bien, bah il est na quantité. Et bolo na bolo qui n'a pas beaucoup dit. Donc ayaka na apparence, l'apparence est trompeuse aussi. Donc apparence c'est ça là qui va ben d'ailleurs pembeni, ba comme ses frères, ba comme ses sœurs, ba comme ses ndeko. On a fait des équipes en apparence. Et puis quelque part, au moins il est là, non pas nzabi noté. Si les bois bino misa tu boiso boki kako, des aboué bien kakutu. Asala bois bien aloba ino bois comment tal. Na lobite kolisa méfiance, vous êtes des sœurs. Mais babiloko ya ndeko nanga, ovandi ne 15 ans, 20 ans, ako film apparence ko ya voilà. Donc au moins na muninga aoloka muninga ni na molili muninga o. Bali ensemble bandeko ba famille ba yebi que non baza ba master oya ya jeter oya ba jeter penza vraiment donc maman na oyo obenga oyo mwana maman na oyo obenga oyo mwana mais aoloka mutu abongo oyo ezake abombe azwa ndeko ne lokwa mai abombela ke nzoto nete mais ba olokana mais na miso batu boy na apparence boy batu ba bi on balé jamais ba ko bebana oyo jamais ko ina oyo donc c'est un peu ça en fait. Et on peut jouer ma casse. Inspiration à bongo. Na jouer ma casse ti banda kala. Mais le pardon. Comment tu vas faire na vignon? Nani. Ya la ba otuna. Tu m'as kokona komi. Obi konzima te hein. Obi on dit matenga. Bon en fait ça peut ba rôle ba message on pesanga. Ba message on pesanga ba rôle la boye. Et moi ba tumusu ba rôle ba kokon dit matenga nazara. Polyvalente pour donc on joueur tellement côté. Ouais. Il comment on kokate. Au kokate. Non ça on est ça on est non kokate. Mais ba tout tellement ba CP la plus na makokwa ganga kaka. Makokwa ninga na kaka bon on est pour ça bon mutu azan pour se prester pas ne oninga na ka osani. Voilà osani. Mais OK makoba na ba bimi pe na ba système non est belé mako. Quel problème t'es bébé. Biso peut te remplacer t'es. OK. Biso te remplacer. C'est pas couleur mususo bon ben remplacer bato. Ouais, te remplacer penza biso peut te ba relève. Au moni ce qui le lo on dit ma relève t'es. Oh là la mukina tongo comme finga dar. Mais tika to vanda ma ko lobi ke bo ndi ma relève yo ndimi yango mais toto mona mama bo mengo ikona mboka ota ko finga mawa. Ba finga mama bo mengo kwa. Mama mengo finga ma ki na conseil mama mengo apesa ke bino ba combiner bo kabwani. Oh. To mona kinga mo ba finga mama bo mengo na soni. Ka elo na utu episote. Ce sont des faibles. Nous tous ça bon on est cas faible. Nous tous un argument musu tous ali comme musu to lo ba ko finga. Oh faible. O ipsa na ti ma bo mengo pa na ma bo mengo. O nga tel ma bo mengo. Naza na ebite na yo na bota mi yokuta ma bo mengo na scène. Donc on a conscience que batala la télé nga na ta ma bo mengo. Siko ipsa na finga ma bo mengo ndeni. Et puis on va tete na ba éducation bazui na ndako na bango te. Na ba pe nga pas ses aka ba parents na bango. Oui, dis moi. Au moins, tu peux pas remplacer la lion là quoi. On nous a sali boindeni. Et non bilo mo bo éphémère o ba le roti o lobi le bon. Pente bazara na ba luko aussi sango. Ba kokate déjà na koti. Non ça ndeni. Ba ko la bango te. Pondeza na mafinga sika eza na ngote. Voilà. Ata o ba finga ba bomengo na dia ba finga ba maman mususu. Dia ba finga pe batu mususu. Donc pour comprendre que pardon. Tiens là mon pont là, il c'est valide na mon pont là balia. Vraiment. Boy non. Question? Question. Botu na nazali. Makoko lelo tozomona inazoki. te kozoka te pardon to boto mebanga.
Toboto me mangam papa déjà lobi déjà pas beauté déjà lobi déjà. Ah maman zolamba azokate. Papa de lobi azokate. Voilà boko kolelo to moni ba bande comme sous pe ba leki na bino ba ye belé na kati ya cinéma na biso awa. Est-ce que ndenge bino bozalaka na série wana tango bandaka eza ndenge moko na ba leki o ba yesi na ndeni na ndenge ya ko jouer na ndenge bozaki na respect envers ba aîné o reconnaître que oyo aza yaya na nga na musala est-ce que lelo oyo ba leki wana bazana ngo kaka envers bino neti atonga asalaki na matanga tango yo yeba kiti za telemi na pesi au place parce que ba leki na bino basala rango ata na tournage pas trop hein eza ba oyo mona ke basali yango mais pas trop et puis pas tous en fait pas tous mais il que on reconnaît il y a respect au baza au moni lelo so déjà leki aye em so aye pa nanga nga déjà fona banda komila kisela leki voilà ndongo koti na mondo okuti bianka ya hotel malobani bianka vanda bianka kokoya akotindo nga boko imaginer na bona ajo anga na kimukolo nyonso nazala nango oyo bayebi na ajo anga eza ya mso tinda nga to compare to mais leki nanga zulanga no lipa on a ma présidente na bana nanga pe na donc leki nanga sala no boy leki na bala na mama bana na ba responsabilité nanga ebele mais leki nanga pardon sala no boy donc je dirais vraiment ça dans lobby que bango nyonso baté wana pe na kosi sauf que je ne saurais pas mentionner ou épingler tel ou tel mais t'es oye déjà coup de star assez avant de night ok manité donc azuna respect wa kokoza na ngwa dans la bâton bato sont des bayara boye une fois à la télé abosani éducation nyonso ba parents ba pesa vraiment abosani éthique nyonso abosani na bon nyonso classe succès kaka succès on soit bon c'est qu'il y a besoin au succès on la respect succès on la respecte pour ne pas dire que biso peut ça ba succès pour comment oui succès kaka mako succès oui succès on la respect boni lelo bonga na uti pas maso mais na kepa na yelo quoi et pas mako ko na comme pano na comme ko ignorer master vraiment est-ce que ça la rabino ba président na ba présidente nous peut ça ba éducation wana oya ko reconnaître sika o ba uti to bango moro kaka bonga tema na nga jean président abonte na lobaki zanga te e lobaki na lobaki za bisote ponga na nga jean président abonte na lobaki ke za bisote nga pa nanga tout le monde yaya nyonso nani icône nyonso icône yaya nyonso yaya talaka je même batu mususu o baya nakuta bon na monde de théâtre mais toi peut-être âge monto génération moko bazala reconnaître kaza bazala penda ba doyenne par rapport nanga mais nazo pa place na bon qui doyenne na pesi bango mais so tel bango bo comprendre que mais boya boza no presque âge moko en fait mais na ya okuta bango ezala pe na misu mo o natala bango et misu nzonzi mo boya olula en fait un jour na pe na koma lokwa bango voilà donc na pesa bango respect na bango atata okuta na to seki ngala za ba ya musu ba ya penza sala na baja longwa kuna longwa kuna tikanga na vanda ya boy mais so yo si otunye so imako kwa si encore respect mko moko ayebi jour ngo te mako génération na yo boya okuta na génération oyo koma okuta na génération na koma ndeni na génération na yo tango embrassera monda okuta banani moi quand j'étais chez na yakana no et pas Chico Pouloulou pas Chico Pouloulou on a succès penza parce que place na bandeli théâtre et ça c'est vrai tout bando tourner ba film banda okende mais les groupe moto tourner film biso na biso car tout bando benga so banzonzinger ti donc première fois na mona kenzonzinge ezala penza na yako kutongo pa Chico Pouloulou mais quand bien même que tout ça là banzonzinge mingi te mais oyeba que non na moni Chico mutanzonzinge yemoko mutu boinzonzinger na yako kuta Blondine Mafuta et pas Chico Pouloulou nakuta Billy la tigresse ba Blondine Mafuta kuna Billy la tigresse ba on kutu nde baza pa ba to otalo ba ba déjà kota ba ba scène na banzondi yosko ye obanda banga nakuta ba fâché kalombo non
Bon, déjà, nazaka, nga place na ke partout na naza mutali ya 12 penzate. Pour nazaka moi étoile moi ça la ke muta c'est pena mingi. Nga to na ye na groupe Pululu mbala mo déjà banjo linganga mingi. Nakuta bango nakutaka c'est là. Nakutaka Billy et Billy la Billy kamoko. Nakutaka Bilo, Fimo Christelle je crois. Bilo wana skoto banzonzing penza et ya penza ya mabe. Ba dia ba bango dia ba sese ba komo ba sala sala dia banzonzing na Pululu. Na ba papo seyan wana. Nakutaka tant qu'on a commencé à penser à nzonzi. La génération sont net banani na bane. Oh déjà c'est qu'il faut savoir dans nzonzi meta na ko kuta ye na ko kuta meta doyen nanga. Non Barcelone to ba lo moko. Le bina Barcelone to lo moko en fait. Illustar na kut na kolo baté na kuti Illustar na ebité so na groupe V12 bando misali la déjà banzonzi na bango. Mais na ko kuta na Illustar to ko kuta na lo wana ka to bima na Barcelone en fait. Donc ba Illustar ba David on dit bando évoluer na bango pa ya V12 mais na lo ya banzonzi on tombe soto mo pesa pela ba 2012 2013 ngeti ko yo kuta na ba Illustar. Donc nakuta moi batu nakuta batu musuku nakuta bango lelo bo excusez nga mais baza bato nakuta musuku nakuta bango ba yebi déjà ta ba 5 à 6 producteurs ba mata déjà donc ba sala kanzonzi nga jeté mais lelo musuku so na tangi ba komo ba kama ya banda boya makoko aussi est-ce que yo ko kuta mutu donc c'est un peu ça nakuta penza moi batu makoko na nzonzi nakuta neti orgazi nakuta orgazi kutu nakuta liboso nanga vraiment la orgazi kutu beaucoup kate parmi bato nga na lobake na lobake to bandor sepel en fait un jour pour comme na succès orgazi batanga kombono pe ouais nakuta Pedro que je salue orgazi que je salue nakuta Audrey basifalo quoi on a bien bon pesa ba meta pinga sko bazaki déjà na ba edo bazaki déjà makoko na nzonzi na YouTube lelo nino se retrouver makasi nzonzi ngo ya tom soto ye ezali kutu déjà to mentionner penza nzonzi nga tong bisoto ye ezali kutu déjà nzonzi ngo déjà to yeba kalate et c'est kufa qui muta ko sabinote caché comme derrière ma bé muta ko sabinote nzonzi ngo yo ya tango biso penza to ye to ko mo pesa wana ezalaki nango lisu penza nde to yeba kalate quoi deba ba fatu ba sepelaka na ba nzonzi en fait ba masirika ba nani te bango penza mbalia penza mbongo ba fatu miracle fatu kayembe ba fatu miracle oui tout le monde a tourné a tourné na Bella ouais Fatou Kayembe oui ba Fatou Miracle oui ba meta mpinga na bango ndemba ko beta biso pe ali solo théâtre RP ça a bois que la un producteur $500 pour y aller bay 1000 wana sko déjà et si là qui si biso pe to na biso ezali na omende to kanisa te donc le lot de temps biso to ye po biso to ya déjà et que na on aussi là donc temps biso to ye na tangu ekomi lelo eza onka likambwa bundaka beta ka mutu place c'est qui makasi ya aussi retrouver na bino ba kipe na tango bien bokina ba poto ouais mais lelo pe batu ba ok ba poto ye pendo kenda pona grâce à nzonzi ben je dirais aussi oui parce que ça parmi biloko yo j'étais connu Moutamema biso bongo izaka parce que naza comédienne, naza artiste comédienne voilà ouais. C'était plus sur ça. Bien que c'est que na nombre de choses qui étoile on a OEP ça. Qui m'a noté point. Non, koko qui m'a Marco, on comme battant na oui tana yo kenda poto ezala bien. Photo sika. Ezala photo pas bandolo ba pique photo baby déjà. Te no kenanga. C'est ok. Kalami pété non qui nanga dans donc voilà. Il fallait qu'ande moi nous azo makuba. Na yango.
Voilà. Je vais une française à bateau à Kinshasa. Bako kango hein. Baka ngapoye pas va inanga it. Ngape mo biso bako kangit. On a ça bon à déclarer l'état et ngape mbo ka biso pe bako kanga it. Oh. Ngape na congolaise. Obi. Mwana bataza minière yo kangi. Na yemo ko kotela ngati. Mo santo na. On to salo pose Boutique nga pa na lobai bolobisanga ona mbotaki zeno makoko pardon si ya suka ka bien katuna ya suka eza ya suka tena na bino ane ko ba suka makoko ya suka o chapo na ba génération ba yaya relation ni na kitoko za ona mato wa kamana wato kamana nga to bali ensemble to boti bali ensemble wa kamana nga na bien ega bon Bobali ensemble bota to boti bana ensemble to kolisi bana ensemble linga ba deli suvi na kiti mwa mukie dada ba mabasa bos bana yo ko boy place au lobela na belela ke bo wato camarade na nga to boti bana ensemble. Mais bon, mais pendant que camarade na Marie-Jeanne za poani. Bon, Marie-Jeanne en fait, on a bêta lisolo que ah ngai na bandi théâtre pas Christian P na bandi théâtre pas Pouloulou na tourna ko tuté na comme pas Christian Petit na vandi 5 ans 6 ans donc moi porte na nga ka na koti na porte à Christian Petit et où melte Marie-Jeanne na yé na porte à Christian Petit ti lelo voilà ce que to bêta lisolo ya ba 2009 FIO ba 2009 ti lelo ti lelo Boswana kapé oui ya mabe Boswani pena bobeba ni ya mabe mais là on est sur ça là c'est pays pardon intéressé nga makasi et là on est sur ça là oya na pasami nazaki pas Christian Petit après na yo ya pasami mon kilo est-ce que Marie-Jeanne a que figure des stars. Après, on rejoindre rien à figure des stars. Non, la figure des stars, on a rejoint qui est Penzaté. Mais c'était comme si on a rejoint qui est. Pourquoi? Parce que le président Baptiste, nous avons parmi les éléments, il est là fort. Il y a un PCMO qui est place à ça. Il y a la canne. Il y a Fiston Zouk. Il y a la canne. Il y a la canne. Donc, il y a Fiston Tozaki parmi les éléments au Baptiste à l'ingara neti à Koufa. Donc, et comment le quoi le rôle principal est na ko ya pesi na rôle mo boyo muto ko ma pesi na rôle mo bénéfice na li oté na rôle principal. Ya chaka. Donc groupe na biso penza. Ya Fiston ya nanga. Donc voilà, ton Marie-Jeanne a kei pas Baptiste biso ko comment koya après nga pasa mi mokilia nande le lopeto comme na sobo mais c'est depuis 2009. Il fallait répondre bien. Au moins confusion dans la place sur ma actualité ou tel que avec OK. Donc on a une toute une question moko ou tu koloba awake bobeba na rapena Marie-Jeanne boswa na rapé bobeba na ya mabe mais comment c'est comme na TV basouté tout solo la malamon ko ko donc manki kamana minonde we umea na Marie-Jeanne oui mais yo kutu 21 nga ba 14 ans oui azobelela jino la na balabala naza mokie boye dalingo ke ba 21 wa yo za 21 o yo za ba 17 ans bande ko boye woni tizimo le ko betox si te pas sami na ba 14 ans voilà ndi na zaoloba na sisi osala mbisi nanga na bandi ko osala ngai pona recette nanga naza na besoin ya poivron, naza na besoin ya tomate mbuma, naza na besoin ya solo, naza na besoin ya ail, moi tangawisi ndenga na loba na ba recette nanga moi tangawisi ezanga te parce que ndi na loba tangawisi epesa moi pimbo na biloko. Naza na besoin tangawisi, matungulu nanga eza, feuille de laurier nanga eza, un peu de muscade, ndembi nanga pe na céleri. Donc bilo mon bato lambela recette na biso yangwana o mungwa. Là na sisi ko
na sisi osa mbisi nanga na salingeni na longoli ba ekai nyonso na longoli penza ba ekai nyonso pe na longoli il faut retenir à ce que ekai elongwa bien elongwa vraiment très bien na silisi na longoli salite nyonso na kati ya mbisi na sokoli mbisi nanga 2 fois et na mbisi ya mai nde tolobaka mbisi ya eza frais en fait sikoyo na luka na cha mbila na moto Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, mais disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires, nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent, mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau, seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra, capte les vérités en marche. Natanga wisi. Awa bomoni na tembila nanga na moto. Na tembila nanga na moto, mbile linge bando toka. Mais en attendant mbile toka. Tina sala mosaka, tina bwaka mbisi na kati, tina sala ngai mbisi efanda. Nde nazwi ayi nanga mukie, natanga wisi mukie, nazo tuta pona pakola ngo na mbisi. Leta mbisi evandi bon ekota ta gu ya ayi na tanga wisi. Autant bobo quand on a mon sac c'est koti goût ya aina tangawisi. Mama ndeka yomo solamba yomo ko oyeba mako kwachaki aina tangawisi bon ngana cha nanga o na cha ndembie o na cha nyime ngana che aina tangawisi po ekota c'est tout c'est ce que moi j'ai utilisé. Yo soko moniko baksa ndembi na yo soko monike o cha poivron na yo o assaisonner ngo na mbisi ka yo. Mais on a préféré nacha aïe nandembi comme ça le quoi ils a ba ingrédients moi ils a moins piquant et va dans la carte mbisi et côte mbisi penza le temps na sala mon sac nangai aïe nanga na tangawisi nanga na tutaki yango nde na tena mbisi et vandi na mbisi le temps ni na biso ebela. Le temps mon sac ebela ayezo kota malem tanga wisi pe kota moni na muto mbisi na koti si penza yango na koti pe na kati ya muto mbisi ki evanda kuna na kati. Le temps mbila na biso ezo toka foto sa mosaka na kisiko ko sala ngai Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, mais disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires, nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent, mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau, seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion.
Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra, capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Des promesses peintes sur du vent, des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir, on questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité travestie, on cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titre ni de toge dorée, quand la sagesse naît des cœurs blessés. Haute bascule, voix contre la dérive, là où les mots deviennent des cibles. Entre-temps, son et vérité fragile. C'est ici que l'esprit prend racine. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, mais disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires. Nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent, mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau, seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Ah ouais, non, tout qui t'ambila. Mbila ba tout tango heure, tango ezotoka ebimisi penza solo. Mbila so ebeli t'en fait pas, yo moko comprendre que ebeli po ebimisa solo mususu par rapport à so ezotoka. Ndo yeba ke mbila no ebeli elembi. Donc ah non ça mosaka. Mosaka basala yango tango mbila ya no moto makasi. Namona ba mama musu bazwa na bango ako tout le temps tout ambila ache nini mai na moto ndenga na sali ezui tiède mokie tout ça pour nous garder mosaka po aider biso so mbila ya moto et da biso poto zo penda mosaka bien ya kilo so moni ke tio tout ambila no mbile ko malili zwaka mai tia na moto ekoma moi esa moi moto pour plonger mbila na kati ah non tout ambila pona sa mosaka awa na liboka oyo na tuti ai na tie poivron na tie litungulu na tie na tomate ngai na linga te na mosaka matungulu telema telema elia mananga ngai donc na mosaka na linga biloko eza ya otuta ou bien oke kaka na mixeur na yo o mixer oke na mixeur na o mixer ai o mixer tangawisi o mixer poivron na yo au mixer na matungulu mais eza na texture te ke ekomi poto poto eza la quand même et ape mi bimbate na tie na tomate mbala moko na tuti la non ça sko mosaka bino mo mona do mosaka ya no moto mbile ya no moto ça va nous aider à bibisa mosaka kilo. Et puis mosaka est dépendant na ndenge yo ocheli mai. So ça pour ça mosaka mo ya mai okozwa moi mingi par rapport ya mosaka. Mais so ça pour ça mosaka kilo bachaka mai moko bo il faut mesure pour obando bakisa mai progressivement. Neti nga minute oyo nana besoin mosaka kilo. Donc on tient mesure moko na sali mosaka après na bakisa mai progressivement. Dès non ça boye bangala ba comprendre ba mongo ba comprendre
bayombe pe tozo comprendre. Donc bilo na lambi eza pona eza biloko ya bayombe na bangala. Biso na bangala tozara presque alimentation moko. Donc biso bayombe na bamongo tozara presque alimentation moko. Ba recette na biso ekokanaka. Mongo a pembeni ya ebale, muyomba a pembeni ya ebale. Donc kindoki yango nini ya Marie-Jeanne. Bino mo kindoki nzela ya mai, ya milimo, bilima. En tout cas, mon sac na ngeza moto makasi. Mais ndeka na loba na bilubula na sala mwasi abanga moto te. Koko na biso mutayebi sanga. Mwasi akomisa moto muninga. Soki mbila na yo eza moto makasi mayo osaila cha ya malili oya opela tala bien nde basala ya mosaka mama po bana basi ebele mosaka ekomplika bango soko otie na mai olongoli matiti obwaki noa ndika ozwi matiti o ozongisi na liboka ndeka nga na osaya so tali mosaka na nga na longoli ba noix na tiki matiti donc matiti nde ko aider biso tozwa susu mbila donc mosaka texture nango ça dépend na oyo olingi ozwa soko zongisi matiti awa basala ndeni ozwi mai osopi su na kati ya matiti ça on va le voir. Moni nde na sali mais matiti nanga o e ana moto e denga na suko liboka nanga na zisusu mwa ndambo ya mosaka moni so si matiti nanga e ana moto mosaka so sango basala ngo rapidement po emikomela malili te po so emikomeli malili ekangamaka alors basala mosaka mbango Otoloba sans plus tarder. Soki mosaka non so toxi mbila no bien. À partir déjà ça il y a ça mosaka. On comprend que et le moins ça le quoi mafuta mbila déjà et lata. Donc netinga voyez moi mbila mo déjà bimi mafuta mbila bimi déjà. Est-ce que tout ça passoire parce que so tout mbila eza na matiti etika laka matiti wana na mungongo esala bien te moni matiti yango est-ce que tout ça passoire ndena ebisa bino que nga mosaka nga na zena posa lokwa mbisa mai na non ça na mosaka na ngeza moins kilo à partir déjà avant itoka au moins déjà mosaka na ngeza kilo donc voilà. So sali mosaka bo silisi
bazong sango na moto po il faut etoka donc là nous ça mosaka nga na moto etoka penza ndenge sengeli avant ocha o tomate o plonger mbisi o ngai il faut otika penza mosaka na etoki pona batu batuna ba minutage en tout cas si soko na feu moko eza makasi mingi tika ngo etoka ta pendant 10 minutes mais so na feu moko eza nango léger ou doux en tout cas surtout na feu doux au tika ngo etoka ta ba 25 minutes mais mosaka ebonga eza na moto makasi na tie mosaka na biso na moto en attendant mama soki ozolamba kotika ka salite zinga na ote so ata poubelle no eza musika zwa sachet mo créer poubelle neti nga na créer poubelle na mupandi nazolongola nazobwaka directement omoni poubelle na nga na créer nazobwaka mbala mo ba salite na nga po salité za esika na olamba te. Attention et réflexion. La vérité prend forme. Ils parlent fort, ne disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires. Nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent. Mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau. Seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Nikibi derrière la caméra, capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un nom, c'est un combat, une vision. Porté par ceux qui en font la voix d'une génération. Haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Des promesses peintes sur du vent. Des leaders aveugles mais toujours convaincants. La justice se vend, la morale s'efface. Mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir. On questionne ceux qu'ils veulent faire taire. Chaque silence est une blessure, mais la parole éclaire les fissures. Ils crient amen pour mieux dominer, transformant les hôtels en scènes de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe, c'est un feu discret qui guide dans le flux. Entre rite et vérité. Les temps, mon sac a fait zotoka. Ah non, passé ngai. Donc, on a toki sa ngai nanga. De awa, nazo passé ango. Po tozo zela, mon sac a esi la kotoka. Maman mususu, alingana e ngai ya mobimba te. Maman musu alingana ngai boite neti ndenga na lina sala. Maman musu azwa ngai. Quand on est dans le mobimba bongo, abwaki na ye na kati ya biloko menga ngai esa lokola eza makasa minene te na biloko. Muso achaka na liboka menga na sali na ngabo na nzungu eza nango. Nabuka nzete na longola ngo eza kasa minene te. Donc nazo ngai nanga la tokisi asko nazo abattre ngo po ekatana katana. Mama muso asala ka ngai nde eza bonka nde eza mikie bon mona asokoli alekisi mbeli ekati tango etoka atie na moto menga na lekisi mbeli te na tokisi sima nazo abattre ngo.
ngai pe zo dépendre nde yo mo salela maman so alinga asenga ngai ne bimi penza poto nga siko na linga ta moto azolia akuta na mo ba feuille ya ngai ya minene te mais mo ba feuille ya ngai du coup eza poto te mais eza moi mosaka na biso yango ezotoke toki donc mosaka po e bango ke etoki penza kokotcha biloko moni mafuta o ebimi o nde na bana mino ke tika mosaka etoka pendant au moins 10 minutes. Là, si on a bando tcha biloko na biso. Et là, biso to tcha bozela. Awa na cheba solo nanga. Biloko na biso to lia ngo na solo. Na che solo nanga. O vino po perturber ordre lobite ke o po ebonga. Foka na ordre makoko a cheli, il faut kakate. On sait que ceci est toki, na che solo nanga, na che na ndembi. Après, dete, tungulu nanga, na tangawisi nanga na tutaki, na tomate, na poivron. Yango yo na che. Après, tozui ngai na biso. Toche. Totika ngo sikoyo etoka lisusu. Eh oui, mosaka foza elango patience. Mosaka foza elango patience. Donc totika bilo na biso etoka lisusu ndambo avant que tobwaka mbisi na biso. Merci. Bato misu balingi minute. Moi kama ko totika on so etoka pendant combien de minutes? So monyango etoki ata pendant 5 à 7 minutes lisusu. Nde o biso to ba le temps et mesana. Donc mosaka et mesana biloko nyonso na che awa après to yo chambisi na biso et surtout que bisi zambisi ma ezambisi mo bazuka ni balembala mo to yekulamba so ezaki mbisi ya kokauka to ngai to cha mosaka mse tokika mwa mukie susu après to boaki mbisi mais wana e ambisi ya mai c'est risqué et panzana donc to tika pa biloko nyonso to cheli ni na biso etoka wana mbisi na biso pe vandi ezola talango et piso na chaki liboso. Merci. Ngai na biso etoki na mosaka na biso na biloko nyonso na chaki. Awa sikoyo tolingi tocha mbisi. Ndiye na lobai mosaka po mona kezo et salami bien au mona ba couleur o ebimondie mafuta mbila. Mbisi na biso eza mbisi ya pete. Ekoki otoka mingi penza na mosaka te yango moni natika mosaka etoki ekoma na mwa suka otosangisa ngo na mbisi. Asko totika mbisi mosaka na biso etoka susu mwa ndambu leta mbisi ezwa ntango nango ya obela. Merci. Bilo na biso etoki ekomi à 5 à 7 minutes avant tokitisa. Ndiye na che pilipili nanga. Nga tia pilipili toujours avant bilo ekita. Na tokisa supu nzela mona pilipili te po ekoki opanza na mutu so alia pilipili te boye du moins biloko etoka mwa muki okitisi. Oa moninga koki ko écraser à écraser. Merci. Ba mama biloko nanga ebeli. Mosaka nanga yango yo. Biloko nanga ebeli. Mosaka eza mwa kilo. Donc ko bato suba mona ndie na tie ba makoko mosaka ngoma mosaka eza mwa kilo. Ce qui est comme sous malili est comme sous kilo. Donc voilà. Biloko na biso ebeli, passons à table. Naziki en réel naziki. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, ne disent rien. La vérité marche sur un fil incertain.
Dans le bruit, dans les masques, dans les faux sourires. Nous on cherche la lumière avant qu'elle n'expire. D'un clic, les mensonges se propagent. Mais la parole juste brise les barrages. Ici pas de façade, pas de rideau. Seulement l'écho d'un monde à fleur de peau. On bascule entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, une épée pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. Au cœur du projet d'Aling Love est comme une fondation. Une meneuse sage qui agit avec calme et passion. Chacha explore les profondeurs, même dans la tempête. Bianca Nzanga parle avec douceur, mais toujours avec des faits. Exode Mikibi derrière la caméra capte les vérités en marche. Réalisateur de l'ombre, chaque image devient une arche. Haute bascule, ce n'est pas qu'un vision. Porté par ce qui haute bascule, entre l'ombre et la clarté. Chaque mot, pour la vérité. Sous tension, mais toujours en équilibre. C'est ici que la pensée devient libre. La morale s'efface, mais la voix du peuple fait trembler la glace. On déconstruit pour mieux bâtir. On questionne ceux qui veulent faire taire. Qui amène pour mieux dominer. Les hôtels, anciens de télé. Mais la foi n'est pas un spectacle de luxe. C'est un disque qui guide dans le flux. Entre rites et vérités travesties. On cherche Dieu sous les hypocrisies. Pas besoin de titres ni de toges dorées. Quand la sagesse naît des cœurs blessés. Au bascule, voix contre la dérive. Là où les deviennent des cibles. Entre temps, son vérité fragile. C'est ici que l'esprit prend racine. Hey, Kova na chinois oh. Kota comment est la lumière du jour et ça bientôt Chinois merci hein. Mama, aïe. Yalaba toutou. Yalaba bonjour. Bonsoir. Ma coco. Non, bien c'est qu'arté. Non, le foufou. Eh, Bianca Malim. Abi na lia foufou ya. Kusambete. Kana makemba. Nzambe sa pambola ke. Sasa. Ngape ni ana foufou. Rolio wapi? Kimeka no makemba. Kimeka makemba. Mwanzo koko edenga te. Na bien. Okabo. Kasi yango nzotela. Kandi ngosa. Edenga yo za mama nda. Yondo za mama libanda. Bon appétit mes bébés. Merci beaucoup. Appréciez ça déjà. Atayo moko. Nzambe natiki bevi na maboko na yo Yesu Kristo. Liwana ngapa banguna nyonso bazoluka kobundisa bevi o Yesu. Soki nazala mesa na rezonaka bevi. Nzambe natiki bevi place aza batela ba caméra batela mutuka bevi. Na be mambo ti konkuna na plateau. Sasa nanso na mulimo. Sika na plateau. Amen. Amen. Opakona mafuta. Très bien et toi? Aussi Baba Saniko, Viviane Dosani, machin. Bon c'est gagné. Ça changa sa prière. Yo le katan prière. Non, on va retirer la plateau. S'il n'y a pas de moyen, on va manger ensemble. On va voir c'est comme ça. Nous sommes des machins à soupe, nous allons pour ensemble. Nous allons voir la soupe, on va pas
C'est un pipi. C'est pas mélanger là. Rambo. Ouais. Bonjour, président. Merveille, ça va? Et si? Ça va bien, merci. Vous voulez un peu foufou, hein? Ouais, mais pour dire que Michel Maïa. On a mis une panne. Mais tu as un soupe. Marco, tu as deux personnes. Oui, c'est bon, non? Moi, je mange là. Bon appétit, hein? Bon appétit. Ouais. Ça va. Alors. Non, c'est tabac. Non. On a pouvoir morte. La longue les manzaka et ça bon. Les amours, nous on est en train de manger là. Bon appétit. C'est pays bon appétit. Voilà, c'est ma coco qui a préparé. C'est moi. Merci beaucoup pour la nourriture. Voilà. Là, c'est Marie-Jeanne Bololé. Et nous avons. Ok. La télé, la snap. Moi, non, darling. C'est payé pour un mieux, le bateau. Toujours. Toujours. On mange, les amis. Chacha, Tona Roli, Tona champagne, champagne, Tona champagne, Tona chinois, Marie-Jeanne Bololé, la Bachou, Antoinette Vivi, Viviane, Ma Coco, Posa LBG, c'est pays Darling Love. Ah oui, toujours. Toujours. Nasali un tabac. Nasali na bandeli. Nasali mbisi ya mai ya mopongo. Nasali yango na ngai na mosaka. Là-bas, le quoi alia mosaka te babisi le kitcha chauffeur. Le quoi alia mosaka te malambeli ntaba. Donc yango de tolia na mwa makemba. Marie-Jeanne nanga mona kolia. Bon.
Exo. C'est la loi, il y a tes réalisateurs, il y a tes ndéni. Ils ont la tête. Merci, ma. Voilà. C'est la loi, il y a tes réalisateurs, il y a tes ndéni. Anga meka. Tia ozoate. Maman la zone Comment elle là-bas? Maman? Maman, ça va maintenant? C'est la famille. Yaro. Sani. Bon. Chulia. Parce que nous avons banane, non, on était en côte naki. Non, toi. Risque était chou na ngai. Diable ça partout. Comment on rêve? Non, c'est là camarade na ngai. Tole kanaka. Chou. Chou babi nalongo la micro na sima lonso kama na biso tole kanaka. Yala bola ba mkonyi ni biso a poison ezalaka te. Biso a poison ezalaka te. Ya. Yasalika. Vraiment basala tu marche nous. Les bouches à l'oreille. Yala bola ba mkonyi ni oya. Yala on le fait sur la française. On des bouches à l'oreille. Faut le faire sur la française, pour la française. Ma pourquoi expliquer ça avec donc mon nom c'est les moussala ba mon frère. Mon frère. Hey yo. La français. Mais ba no baba zoba Sous moi non na sisi. Oyi na sali mono musala na sisi abanjo finganga. Na bide yala ba expliquer la français. Marie-Jeanne, nali ko mono ko lia. Yala ba yango na ko. Ebi na image ya nani ya Vandam. Ya Sibon. Nenga ganga ka tete ya Vandam Sibon. Na ganga Sibon. Merci. En français. Comment avez-vous trouvé la nourriture? C'est délicieux. Félicitations. C'est délicieux. Là, le protocole peut pas faire. Et le gars, vous avez un mois là. Recevez la miracle. Bandi, mais pour le reste, si nous me disons quoi, il y a quoi il était. Non, en tout cas, ma Coco, elle a mis vraiment bien ma cassie. Ma Coco s'appelle Toli, en tout cas. Maman est sortie. Toli et ma Coco, ils ont écrit vraiment bien ma cassie. En tout cas, félicitations. Merci. On salue vraiment ma Kusana. On a monté ma mobile. Bon comprendre, hein? Bon. Anglais. Bon, Baladnabiso, il y a major de famille Libotani. Baladnabiso, il y a Haute Baski. Après, ma Coco, Bogozoa, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, Olambanine. Non, pardon. Ah, on s'est commandé sur ce mobile yaka. C'est là. C'est bon. Le port bien pressé. Ah, voilà. Yamaï. Marina là-bas, à Seragi. Non, Lamba. Non, Lamba vraiment. Non, Lamba mardi, hein. Bino bato Lamba mbabe lubu ke baboza recette nangate. Tena pomba okaka.
Na bomba okaka bata bilamba na bordure. Bata bilamba na bomba okaka. Dosing. Comment comme c'est quand lobby, alors on lamba mardi baba weleli. C'est on lobate bomba on lobate bozaka surprise. Omoni biloko ngai na olamba. Nanu balamba te basabe lubu na balamba te. Ya solo. Eza nango. Oyo lamba lamba ka me formule nga na olamba. No balamba ngote. Merci beaucoup, je vous love. Joyeux anniversaire maman Chantal quoi. Joyeux anniversaire Fifi Bolili Minoucha. Joyeux anniversaire Fibol lelo. Kaka boto yo kate. Moi j'ai quitté tout ça té. Ah bah quitte. Ah merci beaucoup. Papa il faut vous donner na musika. Abonné na mission ya Mathieu de famille Libota et après ma coco eza Marie-Jeanne na bombi recette na ye aboyi na ye alobi ba ko yimba ko vidéo ya kota avant. OK. Exo. Oui, mais il y a moua. Il y a moua. Ni ezai. Ni ezai. Ah, il y a moua te. Ngabo bien. Ngaba mungu atia. Ngapena ngamo bela zo lamina cha mungu. Na moua. Eza mote ke ba pekisa nga me nga mona mi prévenir. Eza siko bacha gumo bwe. Ngabo beni ngombe. Comment bouger l'union? Ah oui, ici, on peut dire. Na ine. Parfois, moi, on comprend la route. Obi onini ba loka nga o ba pesa nga. Tonga bisinga a te bayina téléphone. Tanga wisi. Chubanjoka mateno ka siko. Tanga wisi. Yo mdo traité. Allo ba. On a bêta quoi. Maladie les bisoye. Yamagona. Tutanga ba faire. Yamagona. Non, non mais ça. Là bandi beterave na mona na bimo. Mbiso faut faire attention. Ande mana héritier. Robino. J'ai entendu Il y a Rénino. mais n'importe où ni problème hein. Il y a Robino. Ne Marie-Jeanne tout nous on demande nango héritier mais pas nous tout ba bongo na problème. Mais pour moi C'est là l'obéso. Oh, l'obéso. Et tout est pénal. C'est l'obéso. qui est l'obéso? Nanzemo l'obéso. Ouais, l'obéso. C'est l'héritier, c'est l'obéso. Nazenge piti ni héritier. Ade piti na la team wad. Alors, il y a un parce que c'est on a dit le gars au moins on vient quitter. C'est un beau ça qu'on y a. Nous pas la bonne valeur à la. Exo. Maman, ils ont maman bé. Il y a des babines on va poser zani. C'est le bon bien qu'on a quand téléphone à voir. Mais d'ailleurs, tu non, mais je vais dire comment pied. Naza, comment pied. Mobile Doumi. Eh yaya. Yaya, à cause ça que église yaya. Doumi à maman. Maman, wana ezaki tout le monde le sait. Doumi ezaki Doumi Adentro. Est-ce que vraiment mon ba 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 faire? Pour éviter. Nabilo aboye bien outi banda ba moi. Comment ça fait moi comment ça geste nini? Ada de moça assim o cedo marca alu vejo alu batana baliaka na televisão na batana o baliaka on y a apocalypto. So on y a on dirait apocalypto. Ça le coup de vite au PC c'est bon on dirait. On va na éviter on est en Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Ils parlent fort, mais disent rien. La vérité marche sur un fil incertain. Dans le